Non, non, non. Oyo Cynthia Kapash. Oyo ye ou bien ndengeni. Oh, non, non. Oyo Cynthia Kapash. Oyo namoni na kati ya direct. Cynthia Kapash. Non, non. Bandeko na ngai. Oyo nani? Cynthia Kapash. Oyo lipasa na ye. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko en tout cas na yebite soki Cynthia Kapash produit nini a sombi. Po soki ezali vraiment ye en tout cas a changé produit pambate ataza na posa ya kimwindo angolango me modele acheli yango yango te. Mwindu ozala mwindu makasi, ozala mwindu ya chocolat, ozala soki mwindu ya ndenge nini, me ezalaka toujours kaka na beauté nango tango ozopakola yango mafuta oyo esengeli. Soki nzoto no esengeli na mafuta mbila, tia kaka ya mbila. Soki esengeli ya nzombo, otie kaka ya nzombo. Soki esengeli ya l'huile, otie ya l'huile. Mais Cynthia Kapash, oyo vraiment ezali ye. Soki ezali ye, en tout cas, bosunga ye. Bino bato ba produit, o boza kosala mafuta ya kitoko. Rite Beauté, oza wapi. Ozomona Cynthia Kapash te. Po oyo, asali direct. Caméra liboso na ye. Caméra ya ordinateur ou bien ya caméra na ye. Asali direct. Denge tomonaka ba direct ya bato nyonso. Donc awa tricage eza te ke ba filme ye ekei kuna ba travailler image ba matisse éclairage to ba diminuer éclairage ba pakoli mafuta to ba longoli mafuta. Mais awa ezali direct première pe direct ye moko Cynthia Kapash azoloba mbala liboso asali direct yango yo akokaka na ye ba direct te. En tout cas, Cynthia Kapash, oza na raison, ndenge kokaka no ba direct te, po direct oyo, na moni elingi yo te. Surtout caméra elingi yo te. Na yebite, po na nini, olongoli video yango te. Mais esale eloko te. Même inga, na longolaka video te, ata photo. Même na bimi mabe, même na komi mabe, même na komi soki ndenge nini, même na vimbi mbebo. Même na dimine mbebo, même na zongi mbebo ndenge ezalaki. En tout cas, na longolaka kaka te. Yo pe, soko kolongola te, eza kaka biye. Mais Cynthia Kapash, Kapash, ayaya, oyo bota boye. Okotekama vraiment, okotekama kote ni. Na ndimi te okotekama prix moko na ngolo. Ngolo même ekoleko na cher. Ayayayaya. Mokili oyo, en tout cas, ezali penza elengi. Cynthia wadol, no, Cynthia Kapash limbisanga na zoke de pamba, lokola bino tu, bozaba teka teka. Cynthia Kapash, yo mutu otuli na katia estudio na yo, okei kotekama na Gombe otuli, oke kota bisika bakotaka te, omeli mai, okimi na nyongo. Otekami te, me sikoyo, na image ya boye, batapoto, ndenge nini bakosomba yo, ata na live, o totala kawa, ya kobeta live, nani ya kosomba yo, en tout cas, na yebite, soki kozala ndenge nini. Cynthia Kapash, sala makasi, Cynthia Kapash, oluka, eloko mosusu sala. Cynthia Kapash, luka produit ya kitoko opakula. Pamba te oyeyo ebebisi mwindo na yo
o ngana mona konango mwindo angolo mwindo anzombo mwindo wana ya kitoko oyo biso tu awa tonulaka mwindo na yo misu na yo ne lateli na yo. Bien sûr ta inopa sima eza unique mais biso to preferaka mingi mwindo na yo ne lateli. Mais sikoyo oyo ebimi na direct en tout cas intili na kosa yo soki ba fanatique na yo Cynthia Kapash baza kokosa yo bazo kotso na poche en tout cas luka moye obima na poche otobola poche ata kotobola obima pamba te soki penza oyo nazomona na belili eza yo mama na gai ya o penza Cynthia Kapash kaka oyo me yo sikoyo ata formule ndamba formule ya Karine Mukonzi oyiba te ayaya me yo oya danse na komela okokaki komela formule te okomata métis bon ata okoma métis te me oyiba ta formule oya kala ya mafuta balilangwa pamba te soki penza okomi na tentire oyo en tout cas confiné kaka mpona tentire oyo ti ntango korekipere mwindu na yo ata ya ngolo ubie ya nzombo me mwindo oyo nazomona non nalobi teke mwindo eleki makasi non po eza na bato bayali mwindu makasi bakoma memi bleu foncé me soki atie mafuta azobima kaka na mwindo na makasi kitoko na elengi neti bapetita bamalienne basénégalaise ntango ozotala mwindu makasi ozotala beauté azopesa toujours posa bongo misu pembe me yo Cynthia Kapash ezali ma erreur ya produit oyo ozotya na ndimi teki outopakula makala non na ndimi te est-ce que l'examen d'état bapakulaka makala soki examen bandi nsima ntango ekosila batie fufu to ndengeni ou bien examen ya nini Cynthia Kapash tentire oyo nazondima te eza yo non en tout cas Cynthia Kapash sala makasi ozongela sala makasi olongola oyo mais soki mpenza eza yo nayebi ke eza yo na kanisa mpo olobi ke eza yo osali direct eza na tricage te eza kaka yo na kamera na YouTube. En tout cas Kapash sala makasi s'il vous plaît ponga la bengaka bato toujours s'il vous plaît avec respect soki autorise nga teke na titoye yo bon nasukisi awa otikala malamu s'il vous plaît ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.